Ce dit déjà sur 100%, la solarana non 99%, 1% quand ils ont 1%. Solarana les rambo très bien, la solarana papa chéri très bien. En tout cas, Venabiso oisé quoi. La lingake il y a trop. Héritier très bien, cappuccino bien, brigade bien. L'obesson portable, air-tour na téléphone, café room, tout aux années na palais awa. Voilà, on va te béler. Est-ce qu'on va en 1%? Donc, vient la fali pour pas on n'a pas de problème. Sauf que notre joie tant au coup tanaté, tant pis en solo laté. Et bien tout boire, voilà, la complexe, on a la supériorité. Tout ça na lien mokotezo lié biso entre yo na fali voilà là na lien mokote oyo ko sela nga pont poto solo là mon c'est mon a craqué siko na moi que tout le temps question de fali je vais craquer non craquer c'est la vérité so na passion mon Congo na passion de ce mon Congo libela inosa balu mena gaz mawete non basali pe soit bakabone mutu mutu aloba eloko moninga te na mopanzi na moni gaz mawete na émission na ayaki na vélo te ayi na car inonce bipe na retour na limite kazali na vélo azali na mwa car bafutela bango to bapale ya bien baza bien na bavi na bango so pe rankine eza na aka pour mais ezala na ndenge kobomana te so babomana ezala na ba TV bongo te ça fait pas propre. Ezali na baboîte bokutani na nzela na utina ye Paris tembe na tembe babe na utina nga lufu tembe na tembe mais tokutani na ambiance tembe na tembe affrontement ya somo tembe na tembe mbanda sombi na ye champagne tembe na tembe babe na foke ye na shisha tembe na tembe. Voilà, donc il y a importé za batou bayoka nango batembe na tembe bayoka bavol d'amour bakasangili babwaki changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosaka kanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Ba papa, ba mama na bato nyonso bazolanda biso, c'est fondatrice mama Yassine.
biso toye koyebisa bino kaka ke toza na fondation na biso ya baveve na baorphelin oyo tosungaka bana na quartier Tchangu na Masina tosengi na bamama nyonso oyo baza na motema ya kosunga na bapapa nyonso partout dans le monde oyo boza na motema mpenza ya kosunga bana na bino bango yeyo boya tosunga bana bitike boya tosunga bamama veve toza na posa bilamba bana baza na bilamba te bambetu babloka mike nyonso bamama poto oyo bobwakaka na poto bamama toza nango bosenga na fondation ya Nsine bokangisela biso po bana na bino awa bazozanga bilamba bazozanga makambo ebele tosengi penza na bamama nyonso partout dans le monde oyo boza na motema kosunga boya bosunga fondation ya Nsine bilele toza na posa na bino toza na posa bilamba toza na posa ya biloko nyonso oyo boza nango bilamba babiloko oyo bobwaka na bino kuna en tout cas bamama bapapa oyo bozolanda biso bokangisela biso boya kotika na orphelinat ya Nsine bilele bosoutenir biso balobi loboko moko elongolaka lisapi te boya bosunga biso tosengi mpenza lisungi na bamama nyonso partout bapapa poto bamama poto boya tosunga boya bosunga biso orphelinat na biso eza na Tchangu na Pascal quartier D avenue Chaba 31 numéro na biso pe ya téléphone eza wana toza pe na chaîne YouTube na biso ya Nsine Bilele TV toza na page Facebook ya fondation ya Nsine toza pe na site na biso www ya Nsine Bilele tobengi ba mama nyonso tobengi ba papa nyonso boya tosunga Nsine Bilele mama social. Bye bye. Bye. Nsine Bilele, fondation ya Nsine Bilele. Fondation ya Nsine Bilele, zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele, zosunga. Ya Nsine Bilele, mama motema malamu. Fondation ya Nsine Bilele, zosunga. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Voilà mbote na bino nyonso bala na biso ya Africa Info na pesi bino bambote belé partout ba obasui libaku ya kolanda biso eza ngai wa bino Rose Rajabuka ndenge to misana ko kita ko sula bino ba actualité yango toza awa déjà na déplique pomba niance o ayembela bino wa misana ko sepelisa bino tile lo azo continuer ka ko sepelisa bino donc toza ne déjà awa nazo pesa déjà bambote comme ça to démarrer lisona biso ya mokolo lelo par rapport à actualité na yebisi na yezo tambola ndenge ni donc to démarrer nyonso to lobelango awa toza déjà awa na ye nazo pesa de mbote mona mboka depuis. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va kitoko. Voilà, na profiter pe na pesa pe mbote na pesi mbote na boss Frank Stemai na pesi mbote na maître Sami Mpongo ya landa kabiso atala kabiso partage kapi ba mbote na yebe na pesi mbote na Christina Rachabu motema ya Blaise Masikabo na Montréal ba mbote na yo ebele na pesi mbote na Aninzo Nzimatantu na kati ya Dijon na pesi mbote na Alevuvu na kati ya Suisse ba mbote na bino ya trop. Voilà pomba niance mwana mboka boni sango ya mouvement ezotambola ndenge nini. Ouais, mouvement est très très bien hein, sur écoute biso na palais. Toujours travailler tourna moi ba concert et belé donc ils ont ba 6 ou 7 concerts toujours préparés mais pour le moment ils en ont confirmé ils en ont 3 concerts autour bêta voilà mouvement est très bien quoi. Ba rep bozo sala ndenge. Ouais, ba rep to sala kana palais on sala na palais to banda de 10h ti 18h. Répétaka journée na journée. Bah tout ça chaque lundi, mercredi mais semaine ogoya de tozongela na bandal place to répétera tu ka poto kan sa babilo na biso ya soukulis quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Toza déjà donc binomo boso ka pomba niance ndenge yazope sa programme na déjà ya mouvement. Pomba niance to betano masolo etali ba album na yo. Toza ki na marché oyo album oyo ta ko bima. Ouverture, on dirait vraiment ouverture ezaki na promotion makasité.
Pas une promotion à ma casse, c'est qui dit à moyens financiers. Mais puis moi ma stratégie me sous to communango siko mikolo. Donc aggrave des peut-être ça et album no ouverture qui faut album. Mais c'est qui pour la promo. Ouais, ça qui m'a difficulté zalaki mais cette fois-ci au moins du jour au jour des mutako là des mutako comprendre un peu ba makambe pe zalaki pe expérience ya liboso ya kobimsa album voilà pour manière tout le monde tu lancé pe stabilité ça na marché et ont marché comment évolution na on a marché ouais stabilité au marché très très bien toi dana tembena vol d'amour auto lancé déjà comme ba clip à liboso. Et puis bah clip on sait Zolanda parce que batu ba senga mingi na bimsa difuni donc yango nde Hollanda pena na promo mais na changé pe rumba mo ezana to embeli si boss sadilwa yango pe et obima pe kala mingi te quoi. Voilà, stabilité ça na combien de nzembo na kati ya prince ça na combien de featuring au sali na ba tout ça mo ba featuring ebele mais o ebimi pour le moment c'est Richie Watanabe na Venabiso le roi de la forêt, on était bimé et puis contenir 16 titres. On a déjà premier volume contenir 16 titres et puis deuxième volume toi on a studio pour tout lambango donc et bima deuxième volume là album ba musicien balamoko. Voilà. Featuring pe yona fait pesa na kati wana tonde. Ouais, non to yembi na les padres te mais toyemba na kala mingi ba place na bango à l'aise ba osepela. Voilà, merci beaucoup Pomba Nias. Tout le monde peut ndeko na yo peut faire revient na yo faire azo préparer pe album na yo eza na projet. Est-ce que yo peut oza na featuring pe na kati wana na ye tondeni oyo? Normalement projet wana ceux qui na comprendre bien, exemple na projet ba ene na biso. Ba so pe ba ene ba mona ke ba petit pe ba ko kota na kati et ozala bien. Mais so biso pe ba petit au quotidien. Bato baza na kaka ba représenter pe biso. Voilà. Représenter biso ya gravité quoi. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Pomba Niance, tout le monde qui à un moment donné bino nyonso bana maison mère oh bokenda ki ba miso ba komeka koloba pe mabe ya papa na bino we ranson me bozonga ki na makolo ya papa na bino mais celle muto papa na bino apesa ki champagne zaika héritier Watanabe et ça la ki ondenge ni toza bana ebele papa za na yambeli na moto moni ko yamba moto déjà dans la circonstance écoute ameli bato en tout cas soit yamba héritier na champagne ezaka lo yambi pe de plus na champagne pour héritier za ndeko na biso parce que so père na bino yambi ndeko na champagne il faut léser non ko léser ba ngate et puis na ba ndeko na nga mususte et pourtant photo linga ezala bongo pour l'avancement ya coopération entre biso ba musiciens na les rois de la forêt. Voilà. Est-ce que vous avez la nini pour me la papa na CD ndenge héritier Watanabe ya sala ki a CD na makolo papa a signé. Bah ça grave te biso ne no ba CD bimité. Na biso tout ko sape ka geste mon côté. So héritier sali nga pela ko sa geste msusu. Et ça vraiment problème te. Donc biso pe to lokandeni so CD bimi to kende po tikela les rois de la forêt. Voilà total ndeni vous allez là. Voilà, merci beaucoup Pomba Niansi. Mais quand on connaît biso relation ni nous en actuellement na ba kulutu na yo na ba ninga na yo. Très bien. Au bozala na maison mère ensemble. Très bien. Na ba o bazali banda ya maison mère. Très bien. Très bien na ba quoi entretenir ba relation ya bien na ba tebele. Donc so déjà déjà sur 100% na solarana nona na 99%. 1% ka ezangi. 1% na presque exemple parce que na kolo bateki na solana bato nyonso bien. Voilà, naza bato na solana bango bien, ba msupe ba solana bango bien te. Solana est bien, na solara na solana les Rambo. Na solana les Rambo très bien, na solana papa chéri très bien. En tout cas, Venabiso oise quoi. Na lingaki ya trop. Batebele, la Solana, héritier très bien, Cappuccino bien, Brigade bien, l'Obesson Pota, Airtouna téléphone, Café Room, tout aux années na palais awa. Voilà, Batebele. Est-ce que on a 1%? Goutte d'eau dans la mer. Goutte d'eau dans la mer, donc voilà.
donc vient so fali poupa on n'a pas de problème sauf que notre joie tant okutana te tant pe solo la te ya solo ya semblate pour caméra eza semblate déjà à la base na la muta semblate atika là ozoba problème personnel na fali poupa te comprendre boto welelelo mo to kutana pété comment non to kutana pété non to beto temps ya osolate alors comment na ke loba mutu mo bo soana te bozona pe logo te yo lobiga ke voilà quoi bo Fabregas nani Fabregas parce que bozape bana bo uti pe sika mo na envie de ceux qui naza na 99% 1% il y a une goutte d'eau dans la mer il y a goutte d'eau dans la mer donc c'est-à-dire na dana ibala munene dato solo ana bang c'est pas grave et comme sambela rat o sambela si na sambela ngana sambela na era evite ke kuna ya kanda ya mabe ba pekisa biso bana nzambe boki okanga makanda te non na yesu kuta silikaka tant ba panda comprendre makamta panza wenze non ni yango vraiment isala ke ona fa podcast bosola non batu balingana bango stabilité que barankine nanga mo boye oyo memena bato ba otala biso memena bango elote vaut mieux bato bakende ne ba s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga bakende ba like ba biloko nanga bakende ba kume ba s'abonner bana posa ba mona bino pe un jour pe bosali pe nga batwana ba ko diriger ngaite batwana mitali bango donc ngai na fandi awa na osala vie nanga pona stabilité neti balnzem loka batembe na tembe mana utina ye Paris tembe na tembe abe na utina nga ebimi déjà voilà na focaliser na makambo album nanga kinaza focaliser na makambo bato betango noko ebike loko na so bi mbanda utina ye Paris tembe na tembe abe na utina nga lufu tembe na tembe mais tokutani na ambiance tembe na tembe affrontement ya somo tembe na tembe mbanda sombi na ye champagne tembe na tembe babera foke ye na shisha tembe na tembe voilà donc il y a importé za batu bayoka nango batembe na tembe bayoka ba vol d'amour bakasangi di babwaki bandi hamburger babwaki ba raisonner ba beti faut ba lukana bayoka ba makambo na ke ba makambo boye oyo bakisana ngo eloko te na vie nanga bakisana ngo rien bato bana besoin nango te bato ba retenir tokende Afrique du Sud donc na fandi atobeta na Johannesburg mais bato ya Cape Town pe baye lisusu tanto tokoma na ba 4 concerts kuna mambo bien yango wana bato fo bayeba yango wana tobeta awa na shisha bar na Kimwenza bato bayebele na shisha bar na Kimwenza donc bana tout ya Mongafula bana cité verte bana cité Mamobutu bayebele to sepela tout ça la fête avec stabilité voilà merci beaucoup pour Mbanian stozonga na na mwa kala na yo mukena ouais na maison mère on dirait que maison mère on dirait mais maison mère album nini soit nsembo nini o bimara nango po mokili ba yeba lelo no sikana ngali wae ngala koka chwa sayo bete boya nango salon kutezala na raison pesanga moto nzoto no nzoto nanga ezalaka fragile pana yo bébé seka moke bomangane elenge voilà quoi voilà non merci voilà je sala ke pomba ke abima lelo mokili sani bayi mais pomba nzembo na ebimaka batu banda confondre quelque part pena viena yo fali poupa ton collègue dans la musique fali poupa ouais et bon ça problème ndo ba ki ozo yemba ndenge mo na fali ran ba système mo boni tineti ka fali mais ça problème tu il y a problème bando salo pende Kitoko Kitoko alors ça l'a bien il y a problème et la musique ouais voilà pomba nuance lelo vient en ouer en son azo préparer Zénith na yo azo préparer le mois makasi comme Zénith mon pona vient na yo to lobani on a pesi ba félicitations belé bon Teko du Zénith de Paris pour le roi de la Fredada. Et là on l'homme ça beta déjà donc so kende kande ko reko beta kaka. Donc là une expérience ya Zénith na bien au coin. Ça dit bato ba lela kutu te makambo ndeza wana ya danger le roi de la forêt au sala donc il y a grave kutu ezate bato ba bangate
akopesa kaka le meilleur de lui ndenge apesaka quoi. Voilà. Est-ce que ndenge ozomona ndenge mouvement etikala wana na baba no baya sima to bandeko baya sima, est-ce que ndenge ozomonela bango bakobeta zeni to na bandenge ezalaki vraiment na batana bino wana, est-ce que kosimba to ndenge ni po lelo ko moi patient normalement bana coach car ya bien, il suffit le roi de forêt un vrai coach a opesaka coaching a bien, après bango ba go exercer ngo voilà ils sont dans les bons. Ouais. Ouais. Voilà, pomba nuance. L'autre mona, c'est soit le prophète Denis Lessé, où il a outil ko baptisé héritier Watanabe à l'obi qui est héritier roi et musique congolaise et rumba congolaise. Et royoka qui en ça là qu'on est parce que tu es bi qui est bando benga déféré. Mais bah c'est bien. C'est bien. Héritier a besoin de loge pour essayer sur sa matza. Matza musique nae quoi. Comprendre on a besoin d'ango pour matza musique. Ça ka loge ka ndé ofandi bo pomba nuance. Roi de la musique héritier Watanabe kaka ba ko embellir kaka ba makambo. Voilà. Ça grave ezate. Vena ça sa cop nae ndenga moni ako salele lango. Voilà, c'est bien. Alors ça cop nae to eza prophétie o apesaki. Ouais, c'est la prophétie, c'est bon. C'est la prophétie, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Denis. Mais c'est bon, la prophétie. La prophétie, naïe. La Denis Lessi, voilà. Non, tu as dit qu'on a besoin de tomber au milieu de roi de musique congolaise. Mon soutien. Ton soutenir en haut. Ton soutenir en haut. Pourquoi tu es au bois? Tu es au bois à poigne. Tobo ya poani parce que batutu na kati ya Kongo ba pesa bango ba kombo. Hein? Ba pesa bango ba kombo parce que batutu atelemela ba kombo wana. Non. Non, alors so héritier là comme roi de la musique congolaise, batu atelemela ngo pourquoi? Mutu ba pesa ba kombo oyo moni hein et ça la bien na kati ya musique ya domaine ya ba musicien nyonso. Voilà. Voilà pomba nuance tokotana na liso na biso oyo ya entre yo na ba journaliste internet actuellement. En tout cas, on a un problème personnalité na ba journaliste et natikala on a un côté de bango nyoso zana bango bien. Na ba tout bien. Voilà. Na ba tout bien. Ken bozana bien. Ouais, kutu pona ba makamo ngamo na benga ki na téléphone. To sololi. Donc le gars d'être sololi bien, c'est que ma imbécile. Voilà. So mo derrière qui n'a courage pas on a bengi mutu to causer na biso na ndenga. On a yo mo to benga ki. Voilà. Après il pas au benganga. Après il pas au benganga. Oui. Parce que non. Eza kutu bongo tenga na lingaka pena droiture. Mais na sali mutelo te so muta finga faut les autres quand même faut yeba. Pourquoi muta na fingio? Voilà. Voilà, c'est ça. Ngai jamais na ko fanda na télé boy ndé to fandi boy. To sa émission na ndo finga mutu mo boy. Nga si on m'attaque j'attaque nga isa ndé bongo so fingi no ngate pourquoi to non ya na TV na critiquer musique na yo nini po musique na yo koma ya ngata to na succès à danger tali ngate tam so sola ne bien te côté wana non parce que promotion na fandi boy na vivre alors ceux qui mutana ba ngenge na ba la ko le kanga italien so yo leki nga pena na batu na sima open na leki bato nga pena leki bana batu pe ba leki bango yo poza na batu liboso ba leki monde za bongo to koka na rara jamais so yo leki nga batu ba leki pe baza o ba leki yo bango pe mususu bana batu no muta suki sa mukilio azati so to compare ba domaine ba président de la république o leki o na mbongo o leki o ça dit ça va mukile suka na ngote o mutambongo kuta kufa na ba cardiaque au moins pauvre azad normal ya na mbongo et o laksaka kensamba o laksabino ke bino tu boya ndenge moko voilà nga za na complexe wana te ya supériorité te voilà je suis place naza nazali benga ken piana mambwana ici voilà évidé déjà évidé pomba donc pomba chene na se mambwana le kanango voilà pomba nuance la musique na biso to tu perdre mutu munene na komba Joski Tambukuta ou autotika biso souvenir nini o zanango à partir à papa na biso autotika biso souvenir ni ya malamu o yozue pa na musique na biso congolaise ba souvenir ngaka ke biso tout OK jazz mutetika la biso pe makambo c'est ça il y a bien o izana ya ngwana après paix à son âme
malheureusement tozwa nde temps okutana te na vie voilà mais atikali toujours icône ya musique congolaise parmi babaoba ya musique na biso quoi voilà surtout banzembo nde bayimba na le grand mopao ya kozonga na zela yeo mobembo ezali liwa te o nakipa te o onanga memi ye na zima motako te o wana ngobila voilà en tout cas tala dio basala na lirambo wana donc voilà et batikali ba icône ya mboka na biso o tokotikala na mémoire na biso ya okanisa ye yango wana Voilà, merci beaucoup Pomba Niance. Conseil ni opesa na bandeko na yo mibale o bazo swana tozo ebate côté bazo kende parce que lire ba ko bon kende komi mabe inosa balu mena gaz mawete. Non, ngana osenga bango soit basali pe soit bakaboni mutu aloba elora muninga te na mupanzi. C'est plus mieux. Parce que so par exemple tobi bayo kana peut-être ko simbate. Ezaka ke so ozo kipene makabo muninga te opazo kipena ete mutomto osala prévaner il faut te comprendre lo mobo na moni gez mawete na émission na ayaki na vélo te ayina car c'est que asimba moi là na za bien inonce bipé na retour na limite ka zaina vélo azena moi car ba futela bango tout ba parler bien ba bien na ba vie na bango batala ka intérêt musique na bango c'est tout sumbidi kwanga batala sumbidi kwanga barankino na babaza lokwa déplique so na passion mon Congo na passion de ce mon Congo libela voilà le plus important oyo eza na kati ya musique ya ngwana par après so barankine ezala babetana na bango tala ba boîte ke kolandana na ba émission ba blo mo bongo yo sala vraiment bien te quoi voilà donc pour na yo ba chana se ba boma moto soit ba chana se ou soit bazana bona ba rankine mais ba kabwani na bango mutu monta lo bane loka moninga voilà so ba chana se je serai pour so pe rankine eza na ka pour mais eza ndenga oboma na te so ba boma na eza na ba TV bongo ti ça fait pas propre eza na ba boîte okutani na nzela mais na ba TV ba émission boye nde osala bien te quoi voilà. Voilà, merci beaucoup Pomba Niance. Est-ce que Pomba Niance tout son anano mukeli susu na stabilité? Est-ce que Pomba Niance au boula qui pète au ça t'a fait tirer na vie na ope fali poupa? Soit tes collègues no ya musala fali poupa pe. Ba na vie na biso fali poupa quand na autoroye biso malheureusement na tozwa temps okutana te. Tant ya tu sur la na téléphone te. Na bana ko aborda ngondeni. Voilà. Na bana ko aborda ngondeni. Ça ba lukake loko oyo moni ba makila pezo benda na quoi faut pas se voiler la face dans la vie hein. Faut pas se voiler la face vérité est en face yangwana je m'approche à quelqu'un oyo peut-être na mona ki azape na ba estime pour moi voilà je suis comme ça dans la vie ngana za bongo so na mona nanga lien mon côté ça qui est relié biso dans un hypocrite yebisa yebisa no vérité peut-être que les batum sous mais eza vérité on comprend nasir ozala au fan dans la quartier mo boy par exemple ba voisin oya koto yo batuna ata ya ndenge dini mais o akuna bozwaka tenter o ba ke yo mo pose na ba réserve maintenant nous besoin de tenter voilà yango na cholo ba non to joie tenter mais na ko aborder mutu non to joie tenter ya solo là mais ça mabete mo te ke lo muso ezala ka likambata mais au temps muso routine d'invitation na yo mo te ko yamba ombala moko bo sisite ka ba polémique moko oyo ozala nango na tina moko te non na deuxième volume ça la paie bien Pomba ba soki ba yo soza ba contact ya vena biso sur sali biso pont eza bien yo moko bongi de yo moko mukolo nzembo na yo moko stabilité na lobi boy na o bandela sous na bi nan tozo ba toza na lien moko tezo lié biso entre yo na fali voilà na lien moko te oyo ko sela nga pont poto solo la yo na voilà boa bino ka bosenga nga so pe so beaucoup tempe na vie botuna epe question mais botuna te botuna te batuna te na yebi ke botuna te bomonela ka nga ba botuna nga makambo ya batu awa botuna te so pe botunya jum soupe na ofanda journaliste a ozape audace ya koloba sala nga pe bien na sengi na ba journaliste tout ba lande mission bo zo audace parce que na liasi la lembi ba question voilà trop c'est trop
nde naza boye parce que posa na biso eza ndeke bosangana bokoma eloko moko miziki na biso ekende liboso obeti mpe na fali obeti mpe na bozalaka na complexe bozala na fere okozala mpe na fali mpe bongo bozalaka na complexe ya otunaka deplik te bolongola mpe complexe botuna mpe bavie mpe bongo et osala mpe biso bien comprendre so na fin mpe namoni question oyo bozo parce que eyaka pa nanga non namoni ezongela vie te eza siko nini nangi nayeba siko kote wana eza complexe jamais namona yango te soki ezali elanga émission eza te soki ezoyelinga émission wana eya te alors moi aussi amona okrake sikoyo namona ke tout le temps question de fali je vais craquer non craquer c'est la vérité non craquer voilà voilà pour Niance na deuxième volume na yo la stabilité. Est-ce que ça peut quand ba featuring to ozo préparer comment oza dia na studio to peminano ba featuring eza to ça na biso voilà ba featuring pour le moment peminano. Pour le moment, tous allons dans la phase de promotion, mais studios continuent. Et continuer dans le concert au tous quoi. Voilà. Voilà pour ma nuance. Donc on est vraiment na suka ya émission na biso nzembo ni na banzembo na onyo so ya album na yo so bimisi ya nzembo ni ne marka yo tango mo ko fanda obigete nzembo vraiment tina sala ki ngona mutema na ngam. Hymne national. Ah bon. Hymne national parce que ya ngomte e confirmanga na carrière solo hein na ndenge ya kolonga wenge musique à maison mais na carrière solo na quoi voilà okoyimbela biso yango te bolingweza pasie yo tunakite liboso pesa motema bolingo se minyoko jour moko ya feti nyonso etigali se matanga kulela makolo miso moto nyonso baparti ya nzoto kasi likambo ya bolingo pasi eponise motema ye na kamwe erikitoko akomi temple ya basusi mama e bamawa tura tongo mama e kulela na kulela ematanga e soki otiki na kulela ematanga e voilà quoi. Voilà en tout cas nzembo atanga mo rebomanga fort. Voilà, tu as vraiment la souka émission Nabiso. Merci beaucoup pour ma alliance et pour l'invitation Nabiso. Voilà pour ma alliance, moi mot de la fin pour na clôturer l'émission pour donc mot de la fin en tout cas on a sepeli programme ya on a sepeli l'émission merci na yo pe ndingo se pulmoner pour oya la na siège Nabiso on a tout ça l'émission. Voilà, merci beaucoup. Na pesca va vient à Blanchard Kabanga Bambote, Sibo Sadilo, Paulo Dos Santos, Paulo Monga Baleki, Rigoban tout très intelligent. Donc la plus sexy, la mignonne, il a fallu pour retenir bien les 11 Tozana à Kimwenza, les 17 Tozana ma campagne et puis les 8 mai Tozana Afrique du Sud. Donc merci na Lingibino ya trop musique. Voilà, merci beaucoup. Tu as vraiment la souka émission na biso na pesibino bambote partout bisika bozali na bosanité wami service ya sir agence ya sir oyo ezana Paris donc oyo bozora biloko bato ebunga raté donc ce bazui ya mama Mireille na Paris wami service donc ozana poso tinda eloko na Kinshasa donc lokaka wami service na kati ya Paris donc agence ya sir donc so tinda eloko no donc lala no pongia ba bébé donc e koma nango na Kinshasa donc ezawa na vraiment ce bobeti bozwa wami service na kati ya Paris donc agence ya Sireza ka moko donc na pesimbote na bala na biso bambote na bino partout na bosanité na pesimbote na edonzonza les superviseurs bambote na yo ya trop na pesimbote na Alain Vuvu matantu bambote na yo ya trop na pesimbote na Anine Zonzi matantu na pesimbote na ya bunda depuis États-Unis na Garde du Nord bambote na yo pe ya trop na bosanité na pesi cameraman na biso bambote na ye pe ya trop na pesi mayele bambote na ya trop ou filma film à Jésus tara n'époque donc
éclairage moko kitoko image moko kitoko neti na film mais réalité bambote na bino ya trop bo s'abonner massivement na Africa Info na bino auto la bino ba actualité bo s'abonner massivement vraiment ezanga wa bino Rose Rajabu donc inaza na bino awa tozo beta na ka ndenge ka emisana ka ndenge ka ba actualité tozo kenango ka bongo donc merci beaucoup to komi na suka na ba ona tangi na ba ona tangite bambote na bino na bosanité otetela ke mafumbe JDT mamumuluba na pesi falon zabundi bambote na ya trop bambote na bino partout na ba ona bosani ciao ngana bino boko tokutani mbala. Merci. Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Ba papa, ba mama na bato nyonso bazolanda biso, c'est fondatrice mama Yassine. Biso toye ko ebisa bino kaka ke toza na fondation na biso ya ba veuve na ba orphelin o to swanga ba na quartier Changu na Masina to sengi na ba mama nyonso o bazana motema ya kosunga na ba papa nyonso partout dans le monde o bozana motema penza ya kosunga bana na bino bango yeyo boya to sunga bana bitike boya to sunga ba mama veuve toza posa bilamba bana bazana bilamba te ba mbetu ba bloka mike nyonso ba mama poto o bobwa kaka na poto ba mama toza nango bosenga na fondation Yassine bokangisela biso po bana na bino awa bazozanga bilamba bazozanga makambu ebele tosengi penza na ba mama nyonso partout dans le monde o bozana motema kosunga boya bosunga fondation Yassine Bilele toza na posa na bino toza na posa bilamba toza na posa ya biloko nyonso o bozana nango bilamba ba biloko o bobwaka na bino kuna en tout cas ba mama ba papa o bozolanda biso bokangisela biso bo kotika na Ophelina Yassine Bilele bo soutenir biso balobi loboko moko elongolaka lisapite boya bosunga biso to sengi penda lisungi na ba mama nyonso partout ba papa poto ba mama poto boya to sunga boya bosunga biso Ophelina na biso ezana na Changu na Pascal quartier de avenue Chaba 31 numéro na biso pe ya téléphone ezawana toza pe na chaîne YouTube na biso Yassine Bilele TV toza na page Facebook ya fondation Yassine toza pe na site na biso www.yassine Bilele to bengi ba mama nyonso to bengi ba papa nyonso boya tosunga. Yassine Bilele, mama social. Bye bye. Bye. Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yassine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yassine Bilele. Zosunga. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,